Malheur ya Ferregola bandeko na ngai eza ko se comparer à chaque fois na Fally Ipupa. Wana nde malheur ya Ferregola. Kolinga toujours kokoma kozala lokola Fally. Malheur ya Ferregola yango wana. Ndeko na ngai toza na 3 éléments. 3 éléments capital na kati ya makambo naza koloba na kati émission. 3 éléments. Toza na Fally, toza na gouvernement ya Congo, toza pe na Ferregola. Mutu na mutu aza na moto na ye. Mais imaginez-vous bandeko, bon imaginez gouvernement ya Congo, président Fachi aza kosala meeting na ye, sorti ya conférence de presse aza kosala. Mais pour Fally azobeta concert. Gouvernement ya Congo baza ba reporter conférence de presse ya président ba reporter yango. Imaginez-vous mutu lokola wana. Po baebi ke population baza mingi tourner vers nini culture pona musique ya Fally. Mupepe ya Fally oyo moto na ye, public na ye ezotinda gouvernement badiembela Fally. Gouvernement baza sima ya Fally te parce que Fally aza soki ndenge nini, parce que Fally aza na moto, aza na public, baza kolanda public ya Fally. Mais Ferre n'a pas le public. Ferre aza kolanda gouvernement. Donc Ferre pe azolinga a profiter na makambo zoleka na kati ya gouvernement sima ya Fally Ipupa. Gouvernement balongi ba décorer Fally parce que yaza na moto. Donc baza ko attirer qui se panti ya Fally. Bazolinga Fally atala bango a partager gloire na ye na gouvernement. Objectif ya gouvernement yango wana azolinga pe faire partie ya makambu Fally azosala. Na idée mususu eza a récupérer ba base ya Fally Ipupa balinga ka Fally ba sepela na actualité na mouvement na ba décoration oyo baza ko sala pona Fally ba mona ke gouvernement aza bon. Gouvernement muto aza kolanda a journée nanu conférence de sortie de conférence de presse ya président ba journée yango tangu Fally asilisi ba komi ko jeter ba fleur na Fally ke tokosala yo boye tokosala yo boye. Fally a répondate. Mesika comme gouvernement baza ko diembela na moto ya Fally, Ferre pe kotoyo alingi pe ba die ba lobela ye aza ko ya sima. Punition munene o Ferre azui bandeko bino bozomona ngo neti réussite. Punition moko munene pendant que baza ko couronner Fally, baza ko jeter ba éloge na Fally, baza ko komisa ye soki chevalier de l'ordre national, ba pesi médaille d'or ya art soki science na culture. Balubi Ferre kende kobeta. Petango Ferre azo kende kobeta na Liège. Eloko ya Sony eza ete c'est comme si FIFA pe bazalaki okurate. Basenge ka espace moko bo Ferre kende kobeta. Batu baza ko crier. Ferregola soki s'il était intelligent fallait qu'il bake place wana ekozala place ya batu ebele. Batu banzo ya maison mère bakozala. Génération Berceau ba warrior bakozala ba golo bakozala nani mususu ba griffe bakozala ba spiritas bakozala ba tebele bakozala a moindre erreur moko bakoyo kisa Ferregola Sony Ferre faki ayeba makambo wana mais comme aza attaché na makambo nyoso basala ka pona Fally aza attaché pe alingi ba lobela ye ake komata ake kokota na stade yoka ndenge baza ko wolo la Ferre. Ferre akomi mutu ya Sony na ba garde corps bazoe bate soki Ferre aza nani kamuya mutu ya muke kuna na kati ya terrain mutu ya muke emoro azobeta muziki bazoe bate soki aza musicien po ezalaki nango playback Ferre aza mutu ya spectacle te. Ferre aza mutu ya ko sepelisa te ba fano baza na kati ya stade mitu na bango il faut RDC est gagné baza ko solola baza ko tala makambo Ferre ko beta musique ezangi mutu na makolo
bakomi ko bengana Fere lokola mwana muke. Fere azotambola zo simba kaka awa liboso na ye. On dirait ça neloko moko ya malonga pe na kati ya pantalon. Humiliation ya ndenge wana bandeko, humiliation ya ndenge wana. À plein air. Combien de Gaulois lelo bazako regretter action ya Fere? Combien de Gaulois lelo belo tozo solana bango bazako benga? Gaulois aza dessus na comportement ya Fere. Faso ba seki Fere na stade. Bazako bwa kele banini ba milangi. C'est ça. Mais alingi kaka aloba azala baloba. Est-ce que eza mbongo mutu ezanga ki Fere? Effet ya kolinga ozala lokola Fally. Effet ya komi komisa grand. Oza komi komisa grand pendant que oza na yo gratte. Fere image ya Fally eza image mususu. Tala biloko ya Paris Saint-Germain na Parc des Princes. Fally batikala jamais kolobelelo kwango parce que ezalaki conditionnel. Prestation ya Fally pour na Parc des Princes ezalaki conditionnel. Il fallait que Paris Saint-Germain ba gagner. Yango baza il ne fallait même pas ba sala ba annonce parce que ceux qui ba Paris Saint-Germain ba échouer ba ko beta te. Donc ezalaki 50-50. Mais ya bino ya yo baza ko kende ko coincer yo. Bazo coincer yo na kati ya mita. Mita wana ba joueur bazaka ba joueur ya ban. Bangonde bayaka ko sala ba réchauffement wana na stade. Même donc na ba spectateur baza ko tala ba joueur ko le kayo. Faire ozolinga ko forcer ke ngape na za musicien ngape batala nga oza mutu ya show. Musique oza ko beta Fere eza musique ya malonga te. Soki Fally azalaka tende balobelaka yo te. Bakolaka yo na Fally kaka parce que il faut mutu moko azala wana o bakolobela. Mais soki oza ko kanisa ke yo za danger, Fere oza ko se tromper. Omoni yo moko ba preuve. Omoni yo moko ba réalité ndenge ezalaka. Et réalité eza ko kanga yo na nzoto. Oza na niveau wana te Fere. Irene Mabweni ba Mami Sadiki na pesi mino bambote ya tro ba Edwige Balonga sana Novo TV officiel ba Patricia Edouard da bande konangai makambu eza likolo ya mabanga. Makambu eza likolo ya mabanga. Fere azolinga komitia na place oyo eza place na yete. Donc azo kima na stade na mutu asekita azo kima koboto le micro. Bazolinga koboto la Fere micro. Ta elekisi. Donc ezalaka 15 minutes. Avant pour faire akende kokota ekozwa 5 minutes. Pour faire pas longo ekozwa 5 minutes. Donc Fere fallait abeta 5 minutes. Mutu mobimba. Tala Fally ndenga za akeko beta na Parc des Princes. Honore ba pesi na Fally. Kolongwa na ye batikala jamais koloba longwa aza konore bata na ye. Me Fere kichebe. Musenzi na benga kaye musenzi ya bova ye wana bozomo na musenzi. Est-ce que mbongo muto ezangi ye po akende kobeta mbongo muto memie kuna? Tangu naza koyebisa bino ke soki we rate tata oyo alingaki azala moteki makala. So moteki nguba Fere aza na vision ya musique te. Il ne se respecte pas. Naibite soki amimona kanenge nini. Un garçon qui ne connaît rien de maîtrise de soi, il ne comprend rien de loko bazako benga respect de soi. Azana maîtrise de soi te respect personnel yemoko azana ngote. Soki ba bengi akoma loko on dirait ba drogue ba kisi amelaka. Et s'il sake mayele asalaka makambu sako réfléchir entourage na pe ba drogueur bango tout mitu etondi milinga ndenge basalaka makambu. Tu te poses la question, mais est-ce que ces gens s'y réfléchissent vraiment? Ndeko nangai ozako talanga bota la prestation ya Fally Ipupa na Parc des Princes, bota la prestation ya Fere yemoko azako se sentir déjà mal à l'aise. Fere azako na pelouse bandeko.
Pourquoi ne pas kosenga abeta après match? Tangu match esili abeti bachele podium moko boy abeti. Tangu nabisaka bino ke un monsieur qui ne pona bango pe bakende na stade baloba ki abeta ki stade ndeko na ngai obeti stade me yoka tala soni siko oyo memi oza ko reporter ba soni kaka. Yona jibe boza ndenge moko. Yona jibe boza ndenge moko. Fere omitie musicien. Zwa entourage moko approprié. Yekola pe ko diminuer diamba. Po banda pe ko réfléchir normalement. Tala humiliation oyo zwi kaka parce que olingi ko zala lokola fali ozu humiliation. Ona lobaki tenga na lobi na ngai. Ah, soni ya boye ngai vraiment soni. Na posa ko sala l'émission aussi la ngai.